Na ko beta kalki ko tanga moko te bongisa mboka. Ya solo hein. Mayele na sagesse ne pesa pays kilo. Tana tangwa kala ba Abraham ba Jacob ba David ba tanga te. Ba Joseph ba mema mboka ne sengo ba bija minene. Tana tango Egypte ko tanga ni ba ko tanga ba sala pyramide na modèle sa sima itele ma libela tile. Dako vanda kaso ba pesa ngo valeur depuis ba 1950. Tango commune ba 2000 quelque ate ko ite bo sala ko tubo renouveler la couleur akala. Ya ba fisiro le mbana ndako bo ko ba masoba meka ko ba bamba ka voilà. Ko komanda ko mogere nyanga kala lo ke bandiko umela sa traité tikala bongo. Mama ezala ka pena mbongo roto bongsa mbongo to somba ba rideau asika to cha ba peinture tara mais ndako ezana mbongo ba locataire bazo pesa pona ko sala traité to tiki weseto etonda ba locataire ba komo sumba na sachet ba bo libanda ko minduki ya match yo ko kam na solo ba makam to komi na peyo pasta ba ko ko na mboko tala uzeba makambe bele sana ba domaine nyonso yo ko ma compagnie ko lo na train to yebaka Raye longwa te metre ku ekufa. Nako monoka mikolo ndenge président meko zonga ndenge makamba tumike. Tra ezaka nzela masina. Ezaba ndeko zo batu depuis aéroport Tiga et Kendawa wapi. Or majorité à Congo ba courage ba uti kinga sani. Tana to nyoma na embouteillage. On ba mboka kutu développer ça ba transport et ba lingaka très mingi ko le kabi. Mais non bo gagner ka fois ça ya ofele pia ko yiba pona compte ya mboka. Bo lembaka te koma. Bo landeli na misala ba peuple. Finalement bo koma wapi. Ndelo ke kama isakanga. Oh. Même nguma amela ka moko basu asuki. Ape marakuta blandi. Koleki anakonda na komela mbongo pays. Même pourquoi ça nyama abima moyibi maiba kana kenge. Parce que biso to doubla pour na moyi mboka mundele koto ke c'est abiso monyonso. Ba yaka na Afrique ba biso bomengo. Tant ba tonga na poto te peto sala meto piye mbongo na bango. Kutu ba mbonga mindele to piya kate to sala ke change ko pesa nzoto poto nyoko moto za mbongo. Misala to sana ba mboka ba pena ba poto to kosa ngona kisasa mo ko motema mabele ka ba futa ka biso mabe. Tala boya kisasa na boya poto o ruta poto so sali 3 ans ya kotonga ba ndako atanga awa te tanga so sana misala mame maloko neti mtumuka zo nyoka na ba fute mami mingi c'est grand ndako na bino so betel ba voisin to tikala ko banga ndako ka ndenga mona ka po bokola kola nzana yo lobolo oloba soko lobita ba teke bolala nzala Nete so comprendre. Et lambe bomba mutunyo so kotonda na nzala. Ya solo. Yondo obeta lisola makambo sana ngo selo ndongo livrer. Obeti masola passe ya ndako bosambo libanda. To sambusa Kongo biso moko. Kongola lingi soka za na 100 francs batalibanda babange makasi ko likabande on est propre ba bénéficier na yango. Forme illettré ya boboto qu'intellectuel ya zoba. Voilà. Merci fidèles chers internautes, nous sommes à Kinshasa sur KTG Culture Africa, chaîne éducative, chaîne number 1, chaîne numéro 1, ce peut la cabine va source information 42 sarabino ceux qui vont s'abonner vous allez la cité ba news ya bien ba info réelle na émission na bino obolinga pe obo préféré to kundela bo solo baby ke ko kundela bo solo et la cabine d'actualité vraie avec la femme qui change la figure du monde Dorcas Ngoma o Mesana ko pesa bino actualité butu lokola moi na plateau na biso ya mokolo ya lelo tambi bongo oyo to bengi pasteur John lité a pété oyo esika to yaka kozwa ba conseil oyo esika ate ya kabiso to kosenga na oyo azana derrière la caméra le 7 caméraman o filmera film Jésus Lutete sénateur fongole ce plateau zila biso invité na biso ya mokolo lelo c'est parti. Pasteur John Mbote. Boni ba santé. Très bien pour nous penda. Malgré tu le penda mboule tungisi biso fort. Journée mobimba donc fidèle cher Antonio 2 décembre to ça vous te biso dans mboula na sa mboula. To ko makasi. Ah. Chaque jour les armes makamnango. Chaque jour les armes makamnango. Vraiment. Merci beaucoup Pasteur John doit accepter l'invitation sur mon colo lelo et ba téléspectateur ba message ko landa biso bidu ko la moi na KTG Africa et ba yo kabiso mon colo lelo Pasteur John lancement ya propagande et bandaki déjà j'espère que oyo ki on na yo ki me na chaka kati vérité na ko soutenir s'intéresser ka penza na ngote mena votaka
Mo votaka. So comme erreur jour à voter na okina voter. Na préparate ki o tala ti. Na zaka na makambo na mona soki na voter mutu ne sengo. Voilà. Na yebi mutu mo si na voter tantine mo bi na yeba ete na ba 2006 ou 11. O voter mutu ebité. Président na lobaki yango bien. Asa longwa yango na soko loba. Na vota président Kabila deux fois. Na 2006 na 2011. 11 voilà. Taka na vota na 2006 après ça na ko kenanga Angola. Na yeko songa na ba 2010 donc baka na songa na 2011 le 31 2010 ndena nyataki ki. Vous comprenez? Fait le premier hour. Oui, pasteur. Mais pour na 2011 na vota ki susuye. Pourquoi on vote qui na mona ki ndenge aza e comprendre kaka si on a mona ki ndenge ba vote ba provincial ce qui na ba national na zanga ki lokona na ko voter ko na besoin tant na tali ka pese o ya mona na ki wana ya mo tali ka na vote ki national na provincial to ke ka bongo pour comprendre na tchaki bango pona ba ki baza bango tu ba congolais voilà ki ba ye na ko luka ba meka maseki pe mutu to za na souci ko tia un papa bon sa pays selo ba idée na bango voilà. Bon, makambo ndenge komelela yokanga très bien yekota pasta ndenge na satana na ling yokana na ono songela nga souci na ngata na voter mutu aye bangato te problème na ngeza batu nyoso baba congolais bazwa kimia voilà ce qui le longa na za na chance na grâce onzamba tchaki na nzela na ngata Congo edenga te menazo mona lipa et bon ba misuso po simba fo alekel na nzela pays yango nde makamba lipa na yeko bima na nzela musala oyo ba konzi ba pesi kimia na ba société voilà ya travailler na musala ba salaire remboursement lesi bana ba futeli so ki l'état zokoka ko pesa priorité na ba l'état na ba compagnie te pona ko surveiller mindelo bazo nyoko la population bazo ya na kanyaka bazo kota mbonge beleme bazo futa ba congolais bino ba kondio boza na place soit disait boza l'aise c'est le salaire na bino comment bozo que la population mawate boza carte électeur moko nde pesi ngana na kamwaka ya solo ngezalaka na liate donc nazala na programme na bango te me balesa Congo bien yango de ba problème so ito 15 ans no kuta mutu to ko sombelo ko selo motema na mbongo zo sa analite futi voilà ngana ebi ke ngana za na challenge na benga mwana taki yango de batu nyoso baza na courage ngana za nango te baza nango te banda wana nde nazo idée c'est ngana zo voter na loyenge o comprendre nango ekota pasta makansi nanga na zaki idée que soko za carte électeur moko nanga attaque congolais ko na souci ya mboka et bele baza nango besoin te mingi baso mona kwa mutambo ko kende konginda en tout cas ça vous comprendre ekota pasta yango moni turo na komi ekenge na ko voter nanu pe na voter te me ba tendance nanga nazo mona comme si makamu na moni na mukonzi oyo na mikolo mukie limo 20 ba francophonie ba makamu soko za na souci mboka na telaka ba idée utaka na mutu voilà na telaka nanu mutu te na telaka ba idée za nango nazo sentir que zo kende moi bien azana tendance ko corrompre nga selo ba idée na voter mais na lobi te ke ba katumbi bazamba faux na lobi te ke ba fayulu ba nyoso ba sali ba mukwege tout bazama bete bango tout ba congolais tant na votaka na 2011 na votaka député na provincial na ba te c'est na contexte bon bazaba ba congolais tu comprends quoi que voter président mususu olingi mais na tel siko tendance ndenge na moni selonga i comprend ngadi na 40% na côté wana 60 tikeno na tel ka siko za sunde ndeni wana selo nda tu vas comprendre ekota passer fanda bien bolingwa mboka epesa mena ni batu nyoso te ya solo amana zoba no clair ekota ko zo engagement ko lesa ndaku bokoza famille moko me ndeko mususu ya na rasa libanda. Oui. Azamwa na bino ADN moko. Mais azana rasa ko pese importance na batalibanda batonda ko likbande ko bande ko ne pop na. Kabwana pe kamsanga. Elo ko ne zande makasi na Congo. Congo la lingi soka zana 100 francs batalibanda babange makasi ko likbande ko ne pop ba bénéficier na yango. Ndo moni makambe boma pays. Yango yo. Sa tatu kenda ko bengana ne be église pamba likamba Congo ezanga na yo. Vraiment. Soki ngano to pese sengona pays o temu to linga biso ko likabiso moko azate. Comment ngano to zana conflit to zaka awa mutalibanda ala la kati ko pesa biso conseil to ndimai nakamwe nani alala wana ta pesa conseil malamu na ndako ya ko cha mutu te eko ta pasa e fanda
yango moni tomema ene na biso na bisika nyonso tomema ene na miziki bato kote babanda kobeta miziki na bango tozala te batemba na baparcours na bango boza age moko na ye asali eloko na ye moko esimbe bandi koyebana yo moto liboso kotelemela kotia ye kade bandi komisa mabe na ye na tv bofinga na libanda bazopesa valeur bakongolais na toso so comprendre ekota passe fa congolais botiki makambo koyemba bokoti na libota ya bayembi libota ya bayembi o famille na bango ndenge ya o nyonso ayebana aza na bêtise to te soki bato bayebana te baza na makango mibale misato bongo bamusicien bayebana bakotante bango te ndenge nini yango bakwesama pe te bakwesama pe te ezalaka mabende ke muto ayebana awanga na libota na ye ya kaloto oyeba biso nyonso soki awangani bango te bamakambo pembeni tanto bongo bazwa kopesa ye mbongo babima bosijaka ye mpo na nini nabengani bana bote bango kala te rankino bino boyaka kopanza makambo bato foye na moko tiki yango vide ekota passe na Congo makambo na kati ya Congo journaliste akobenga invité ye ndenge obengi nga boye po tuna nga makambo ya vie na ngai na makambo ni ezomema ngai na métier obandi kotuna makambo kokotisa rankini mpo naloba mabe kuna bayina yo yango kande ba lelo na ko remarquer ba chroniqueurs ya basi mbel ba journaliste bakomi lokola soko yebani bakomi bakomi opposition l'entendez bien. Tout le monde peut ndeni. Mazolo bano penda très bien la lettre ni compte merci. Musala bosala ke yango bobenga melela. Le comme na bino koyeba na pombo yamba ka inviter bokoma pe na TV bokoma pe ko boyebana. Mais bokota na ba karo bato bayebana te bozo ka parle na bango comme si bino de bokomi bango. Na te so comprendre. Na mo remarquer na ba chaîne na TV pourquoi na kendera ming te na ba chaîne ba bengisa nga. Na pona ko to saka na bino ndeng to sa. Na remarquer na ba TV soko ke chroniqueurs en moi sito mobali. So bazo yamba yo yondo za vedeo to bazo c'est la ligne pour le pas journaliste a bien émission mais il y a journaliste a bandi ko boudé ko l'action na TV comme si des après ko les comme tabé a bengisi habité sur ce qui n'attendait soit na okende passe na babilo comme ko ba question ba côté ozomona ke na muto azana valeur likambu obandi ko faire tâtonner na maloba aloba lo likambu ya lobi oboyo ya lobi asala oyo olingi pono nini boyo kana kina batu na bino voye émission ba émission tuna boye total bakabela tantumbo mbongo oyepe bandi ko comme ça piège moi na télé on prend ce qui chroniquer c'est coup et koufi mama nazo makambo noir sur blanc te réparer Congo Congo et bébité sata kotina Congo te biso nde ba congolais tout ko mema makambo pa sata mo bébisa nazo bana yo ekota secret ndako na bino so betel ba voisin to tikala ko banga ndako ka ndenga mona ka po bokola kola nzana yo lobolo oloba soko lobita o bateke bolala nzala nete soko so comprendre et lambe bomba mutu nyo soko tonda na nzala ya solo yo ndo obeta lisola makambo sana ngo selo ndongo livrer obeti masola passe ya ndako bosambo libanda to sambusa Congo biso moko passe ekoti evandi bien evandi pas Congola tazana poto bakutana mundele bakozala bien soka moni africain mususu aye ora ba texte to zaba africain to moni ndenge pe aye ayika na continent yanga pesa posona kilo ya koloba te moni ndenge na yaki yanga na kibia o wana muyibi tango fingi muninga na muyibi mundele tanga tala baluka bite seke bango so miyibi place to revesa na ba poto partout to bima ba sundana nganda po ya mutu mwinde ngami bale misa tout na place wana intero ya zomo na so ba komido intero ba bepsele ko mboka mundele ko to ke se ya biso monyonso ba yaka na Afrique ba biso bomengo tango batonga na poto to peto sala meto piye mbongo na bango kutu ba bonga mindele to piya kate to sala ke change ko pesa nzoto poto nyoka moto zambo mbongo misala to sana ba mboka ba pena ba poto to ko sango na kisasa mo ko motema mabele ka ba futa biso mabe tala boya kisasa na boya poto oya ko poto soka sali toza ya kutonga banda ko atanga awa te tanga soka sana misala mame maloko neti mtu moko zo nyoka na ba fute mami mingi pasta ekota Elo makambo sérieux penza beba ke mboka oye beba te biso bebisi Congo ko bebisi makasi mama ndako vanda kaso ba pesa ngo valeur depuis ba 1950 tant bokomi ba 2000 quelque ate koité bo sala ko tubo renouveler ka couleur ya kala ya ba fisiro ele mbaka na ndako bo ko ba masoba meka ko bamba ka voilà ko komanda ko mogere nyanga kala lokoy bandiko wumela sa traité tikala bongo mama ezalaka pe na mbongo roto bongisa mbongo to somba ba rideau asika to cha ba peinture mais ndako eza na mbongo ba locataire bazopesa pona ko sala traité to tiki weseto etonda ba locataire ba komosumba na sachet ba bwa libanda ko minduki ya match yo comme na zoloba
makambo to comme na mona paye. Pasteur Penda. Balokate basi ba chasser. Na ko bele ko na mboko. Tala buso ba makambo bele sana ba domaine nyonso. Yo ko ma compagnie ko na train to yebaka. Raye longwa te metre ku ekufa. Na ko mona ka mikolo ndenge président meko zonga ndenge makamba tumike. Train zakana nzela masina. Bande ko so batu depuis aéroport Tiga et kenda wapi. Or majorité Congo ba courage ba utikinga kingasani. Tana to nyoma na embouteillage. On na bamboka kutu développer ça na transport et ba lingaka très mingi ko le kabi biso. Nazote original. Pago yokanga toeba. Mayelo botanga esala bino nini. Comment bazoba ba kuma kolakisa bino mayele me bofanda na classe mingi bokotsa me bobima babo. Makamnazolo ba. Evanda pasta. Na ko beta kalki ko tanga moko te bongisa mboka. Ya solo Mayele na sagesse ne pesa pays kilo. Tana tangwa kala ba Abraham ba Jacob ba David ba tanga te. Ba Joseph ba mema mboka ne sengo ba bija minene. Tana tango Egypte. Ko tanga ni ba ko tanga ba sala pyramide na modèle sa sima itele madibela tilelo. Bandaki bele ba tongi tongi lobe ekwe. Ba China to bensi ba sala prince de kamera l'équipe ba libule ezongi. Nazolo bele makambo soko yokinga. To lingi nyonso ya bibanga. Komanda ko vandi olingi yango te. Makambo to eloko elekelanga tilelo. Ngeto za chance ko tia ba konza ba paya. Pour moi na mboka ta za muyiba ozana souci. Mama na mona ndako ya lamba kabaleki ba muke. Ata misuna moto ko yiba ma ko yiba 3 te. So na zitro na koti manka pa baleki. Na zota moko, wetika tanto ko kabula mi koti sisunaka na kati. Ne basalaka. Mais na vérité ko sa te ko ba pese mbonga benzaki a dégriner, ayala misu so iba misuni. Conseil ne ko funda ta lobite na mutema te baka baleki na ngana ko nyokola bangoti ti wapi. Ya solo pasta. Comment conscience yaka na bango tendenge ba yiba ka na mboka ka ya bango. Bakantande to betera karato ki paratende to ebite. To yeba me to kamwaka. Yo le kolanga comment ko détruire place na yo moko propre. Yo le kelanga ti lelo. Et on a traka ba konzi mingi o répéter kingandi foin. Maman na kaya bango respect pour baba congolais mais na linga ka bango te baba traître. Ba député maman na so ba poli ba député ba ministre ba service ba na Congo so ba saka na l'état. Ye bango bandel no peso conseil. Na kuboya bango te baba vrai congolais. Mais na linga kaka de na ina 8. Oh bade ngono linga wala passa. Na biso makambo na lo ba clair. On na lo bawa na bosembo. Bango nyonso na lingi bango baba congolais. Na kotika kozana un na bango te poto zamboka moko. Problème na ngane na linga kebele to kutana boye te pona mona bango baza mabe. Mama tanga na tanga tote. Na koza motema mabe na niveau ko tshaba ninga mala lezi boye te. Ya solo. Ba tsa biso mala ba population mala lezi comme ça. Il faut que remarquer moi. Même receveur so bazo bula na chauffeur. Ata chauffeur bi ko sele mbwengi te ayiba ka teke e RVC ko. Akoyiba mami kemi kisi malaxi mbongo so to salaki yango. Oto saki yango ya telongoli mbonga versement mbonga mbwengi to kaboli mais saliki na milekeli po. Solo. Mais ayiba ka teke excès. Même chauffeur ata patron pesi au camion qui no bula. Attends vous les bêtes bimi demi journée. Ba ya na mbongo so tala te ata na yiba kamena mais pe mona quand même bien pour que résultat na yi. Na nzela camion de na zimu sala. So na yibe mingi atibela changer chauffeur nga na tikali piaka. Congolais ko yiba ka boiti. Yoka na olobana yo. Même pourquoi za nyama abima moyibi mayiba ka nekenge. Parce que biso to doubler pour na moyibi. Congolais. Sokondi minga. Eko ta passe vanda. Nazo belo makambo so kinga original. To linga kama alamu to pesa ngo raison te. Soki batie mutu moko mukonzi na place tel. Ya batindi zo batu baya. Batu bakoya na bango pe normal, surtout betidia campus. Betidia ba sisi na ba drone ba université. Bazo zanga misala comme si place exacte. Zo kande batu baya avant ba kotsa ba foin. Yango ba problème. Bon frère Mwana kasi likangu surtout makamu yango nazoloba alingi likangu na nganda taba asengile kinende na koche musala pe moko zoba ki okoyeba kana te na terrain anatanga muninga nyoko mela sisi na université ba fandi tozo finga batu batanga mingi ba goyi njoka nde bazana posa misala mais o bazana place bango pesa bango espace et comme ceux qui atanga ye azoka zuwa comme si zoka kocha ko pile nga nazo nanga bolole na monela pa banga makasi mboko Maman, soko yebi placer ba joueur na terrain te ata baza ba diogo boko pola. Okoza na ba footer so baza na volota 3 équipes gagner bobi ma champion. Oui. Soko yokinga. Oui. Ba pays foin bimi champion d'Afrique, ça bomengo malonga. Ça bomengo malonga. Congo tenda bomengo foin.
babimanga na ba prime ça basa musala malamu Voilà. ça vous comprendre Et kota pasta. ngana yebi mutazoka prime soka pesi solution Oui. joueur va tomber la coupe faut tomber na betaki finale na équipe so songolo au beti finale to na coupe ozeli wapi ba nommé au ministre ba nommé au député ba nommé au ministère banda bokota solution yakate population les la mebino bozo ba salaire minini ba tipo bozo tomba nango butumu bolo ba na TV ba français ebele pourquoi solution mona na kate ezalaka te pourquoi ça ba pa comme si bolinga mboka nzoko na vérité Congo ça foin wana baona nzela kaka wa pila bokonze longa na bureau ekoma na balabala madika muke tu vois c'est ngai bande bike roulage ko kanga etena soda ndeko mama na bisa yo problème tozo vivre na trafic d'influence moko même il fait le ko sana ordre ya solo hein oh maman il fait le temps ma bé mais ça na ordre Congo ça na ordre te atamki na peso conseil ekota mututu ngai ndenga o ngai ndenga nazolo bana yo et puis na lo ba vérité bi omoni tokoli na Congo mama tolo ba poleli bilongo to ebaka na série ya gouvernement ko banda na bakasa vubu te bi ba descendance na bango tilelo to moni ba ko kota ko perturber ba bimeli wapi briske ba uteno wapi eloko na nga ko tunelekela kanga na fana na nganye ngalo soko tuninga na za vayu le tre ba mettre biographie akola awa botama na balemba avanda na bangaba avanda na bagisike bele ba limeto zo comprendre o ba kate yeyo ba association to beta bala bomwana ba yeli ba ya musu sakara ba manga take to le peut-être ti lelo ba baza soki bazate ba mama moko mi bale misatu batikala ke mono to mona nenga ko akola bino bokoti na gouvernement bokoleli wapi boko koma ba congolais ya briske bo cheba ninga kaka pasta siko ba congolais ba se retrouver ba se na bibo na memi mabe na telo bande clair identité o bimela wapi yana batu musuna goye batami ba misatu neti par exemple président de la république to yebi papa na yebi penenga ko akola no ba vidone to tala ba ke ba kola soki ni mete wapi soko landi Jean Pierre Bemba papa na bango Bemba Saolona bazakana ba sibe zede ka to zo comprendre bien o senti net sona OK asa na politique to te mwana mboka Parce que Mister Super n'a pas autant à porter le Québec et na solo ba ni contre mutu na za favoriser répéter que au demi mutu mala matoza libanda yakasa sala vome il est très beau boto qu'intellectuel ya zoba tu vas comprendre na qui peut répéter que au demi te nga ko sala mundele so comme naturalisé congolais o sa mala mboka na kolingo koleka na mboka solo vraiment tu vas comprendre nga maman on a posé la solution na mboka so comprendre nga to ande na ba traître ba na komba congolais ba ndimbo kati makasi na ba poste presque belé to so vivre na ba traître yo na zo tuna biso kutu ba bola to zo ka mukeme to ba er morte mbongo na je koki mais na bongite na misu na bine bi mukeme c'est longa na kakina masina ba na bite na pema na micro na travail mingi bino bo gagner ka fois ça ya ofele pia ko iba pona compte ya mboka bo lemba kate koma bo landeli na bisala ba peuple finalement bo koma wapi ndelo ke kama isakanga mimi nguma amela kaero moko basu asuki ape makakuta landi kolekia na konda na komela mbongo pays mama tana konda ngo pasa basebi barayala konda na olo bela makambo soko yoki ngo yoki baka na mawa na kokamba na ebaka te kongo ngo ezokende wapi au juste pas si musu to na population za satate na lobaka ngo clair mauvaise foi voilà nani akozala na société to ibitro to meka ko bongisa mama nani bomengo nini to mona mutakenda nango cimetière nyoso baiba va bino bachawa wapi po mona nanyo yebi asombaka banda kusabi na monde ta ba bouding ba milliard akufa bakunde na ndako jamais bakendo kunde ka bien na mausolée voilà na te so comprendre oh nous ça somba na simate oh bomena kinzoto na kozwa solo na koiba bakukunde na ngote bakokende place moko na ba bololé oh ya sombelo côté zoba fo so bakufa te batu ba ete balokota ke bembena ta na ba croix rouge bakunda mobola te azanga tina place ba mo la ndaka lo ozaki muto zakine mobola mekende ka place ba ya batu yo pe partout so kokufi eloko liboso ça de fait bakolwelo me batiki banda ku 30 au somba balande peka côté mokona mobola wo le kungu betaka tolo bo pili bo iba ti wapi ekenda kasiko wapi nde place na kuna balemba ka pete mbongo te balemba mbongo te passa
eza étrange bazana ba travailler basaka pa na bango kendo 32 bazoli les pays ba travailler bazo souffrir yozo yiba na façon nyonso ba transpirer te na musala ko yiba na bango eza papier ba arrière ba to ba kufa ya koma ko balolo ya mama mama ba bolo bazanga tini ba récupérer banda kwa leta tika bango bateka na kobatama basangana basala makambo soko tali mama ozomi tuna Kongo ezokende wapi naza ni politicien nazo te akaka makambo élection yango bomeka ko revoir buso boy yango moi même na babalabala tambola insécurité et bien sécurité ya ba soldat insécurité ani babalabala biso to betela ka babali ekoma mike ba yibango na bato leta le kazoba abandaki terrasse boutique ekominda ndaku tala na babalabala ti lelo na zolo bawa kende na ba commune kota baba ozoma ke mira mapango sukaki awa me bima 3 mètres ba yiba oya salisi muninga landi ba pusana leta zotala leta zoba on a le polélé. Aujourd'hui, on a pays moko bassesse. Maman n'a pas payé ce conscient. On moninga. Na ko beng sa mo paya ya wa te ou étranger au talanga. Na ko sambo na valeur pierre anga ko monanga zoba. Basta. Nous sommes dans la tala pour. Bon ya kutanga tana ba nyama na zamba ko baté ya zamu ta géographie. Ya kutanga na cité na monda ba au pays nini incontrôlable même caché ça kana ordre. Basta la kutanga ba nyama. Parce maman makambo susu moni muta boy ne ko sala boy na botika ya solo to na pays moko soko côté engagement yebo ko bima zoba bana ba ko pe valeur te mo bomba nzoto na koluka o bana suko so mona ka papa na mama zoba bo ba zoba te bo travailler na place rembourser kate moi tanga sokola comment mama bimi bolole lokolo lingaki organ oya lingaka logique na ordre asamba na suka soko na pays oya lingaka mabenda ganyaka mingi ya solo pasta bana bakuti ba parana mabeba beteli bango maboko comme si ba para tembe bango nzo ba para bazo sentike na kati to yibi ba para ya vérité o batembo na vano me baluka na ndenga mutoki nde basambo na Kongo nazo bano so yokinga ekota passe fanda demoni majorité bana ba commune ba balabala ba démissionner na bandaku to zelo ba ke orphelinat ça na stock aboité OK orphelin pe soko moni mwana orphelin ta 6 à 4 ans et sengeli na ya zoka kana souci ma onenga kufela za kana souci mona ka ba para o to za kana babota talie mabe bazaza ka bien o atazo le shawarma so ba para ba kufa za kana souci oza na souci ba tono na makasi tonda ko mona lia bina borfela bano za na 4 mbo na poche mto zote londiro iba yo kufeli parata mutatindo nde moyibi ona mama nao pasta pardon na lo bela yo ekota pasta efanda mwana fela miso makasi au PC 500 discuter au kabakater moi c'est orphelin ba comment peut kosenga na autorité maman eza bango tala passe eleki na mboka comme ici batei mingi na ba mama moko pe bazanga misala ore bakendo sataki pupula be koteka manga bakoma ka utamba na bakitunga kota wenze orphelin kenya na barabara orphelin telema na ba triomphal orphelin so orphelin ba komi ko combien comme si na Congo ba orphelin ba l'équipe population ba bota nebe miyibi et na bi pépété comme que la section bi benye sur le cimetière ti la section ko bazaki ne coopération Lazare c'est quoi bino to bokabele bolangwete yem dazo sengo fele a passe rabon sa vine telema akio fa na baramela bino na chekemi mingi le pas ko la mukabwe ba venturier pour na peso conseil la plupart ba venturier nde bakenda na avantage ya kozwa koleka bata logique oya de bien na logique ata za pia kabanga ko senga pe bi ko lukeza pa pasi bolola to pese soka ke bakana kwe isaki bakisa mususu soko zo comprendre makambo e fanda pasta nde moni place inatala ka bassesse ya mboka tala pe na ko postuler mama na bato ba ko postuler te ba postuler maman pasta kama ko postuler on a comprendre le phénomène en hauteur pasta et tiens na ba chair de poule pour yo postuler na hauteur maman nga ba kiso na postuler moko yebi nga so na postuler eza na lukunga na mo amba wapi na ko leka fois donc na ko pile ba otukume ba corrompre bato oyebi yango bien nga so na ko depuis na yebi si yo na ko kabela na batimusu ba voix même si na national même si na provincial na ko zwa nga ko na bande eleke bele bo kabela batimusu ba voix oyebi pourquoi na boy oboy poani maman Congo ça non a l'air à quit
Congo. Alors na akuti. Soki mutazana kuti makasi ko ndukuta ne bosola te. Nyose ko bunga ko kosela yo po ba mona ke ndongo yaki. Vraiment. Na minute na voix normal na tambola kana 100 francs na mutoki. Na bo ba potango ya mabe po kongo komi na pasi. Ta na kota na lita na lero ba mona ngasu na masaba aibi a lita de commissaire boy. Caché na nga ya vérité na tambola na respect aussi. Soka na leki omoni aiba pays. On a iba pays. Na yaki na lera mabe kongo za na quit. So e kongo ko penda logique na cheli baya. Na koleka na kwa poto sunga bakenda kosala na place omoni ba jogo baza ebile na kijogo ne bima po bo gagner soko ze moko jogo kote na place ba fouteur comme ma charge nyonso yo mona soka keba na motei o ya bimi na tonga bina zo postile nzamba tindinga aventurier ya solo e passe na le bano clair mo sala nzambe ba ka ko luke soki danger su ba ele sidi mo sala nzambe okokota na politique so yeba okobima na miso batute bando bengo na ko battre mo pesa conseil na kuzu. Vraiment. Mais États-Unis ça. Écoute. Ba Biden bazo gérer médicaments so ke ba benga ba sala nzama mine na pays boya. Les andengeni bazo li adim bazo futa bango me bango pesa pays Congo mboka appui. Pour nzela nzama mine makambe goya. Bango baza leader mukili baza mais bazo pesa fale mine ba sala nzama ya nzama. Lelo na Congo ba sala nzama ba mikitsa ba bimazo ba liboso ba ministre pe ya pays. Autorité nzamba albaki après ye ba sala nzama na Congo ekufa. Kala. Noir sur blanc. Kala. Ekufa kala pasta. Koma moibi. Bisenga. Osoki ndo kotsa ba mandat angaye Jésus. Eh pasteur. Donc déjà ba pasteur ba postuler il fallait pas. Maman, na lo bano clair. Un loko le ki sonité. Mosala nzambe bisi batuke nzamba tindinga moke échoué. Ba fingix ko ba na valeur ba pia na koto zala ki esili. Koto soko kende a échoua. C'est le bali nzamba atindi o panzambe rataka. Parce ba sali a combien dikola lo koso na ba posa nzoto ba kosi keza nzambe. De ba posa na ye moko. Na ki ndo kota kuna na mekano 22 soki $20,000 ngeza kande ngengeni. Oloko nzamba tindi côté no zaka intouchable. O ko le pesa solution. Bato no baté na bato nyoso mutabongisi ye. Parce que yo la nzamba tindi menzo ka tindi te ko ba ye combien maman? Ah, ba le combien pas. Mutu sa meki azuite. Malba ne bandere ke nzamba tindi nga ko raté te. Ba peki si etika mbongo ndo ke no pesa na o sa élection. Ça ta commerce. O te bandimba nyoka mi ba pesa. Babi ke ya ko za bongisa. Ya pa ke no kuna chité. So ça va diminuer. Matin ni hôtel à Sima na convention qui n'ont que nzamba tinda kinga. Mais tout le monde ngo pour une élection. Biloba. Bobim si kolo mokili pepele likola lokoso na bino. Makasi. Nazoba makambo so yo kinga. Ekota pasa. Depasi na fandaka. Mabonde ni mingi komo bangsanga. Ya solo wana. Nazoba no nord sibandi manga. Mabonde le bandu to sundeni pasa. Nazoba no clair so yo kinga. Nakoma ko banga na TV na tala mutazoba to prier le pays. Comme si ça moyibi. Ya solo. Na solo bano comme si ba corrompre na manasa noir sur blanc. Likamba mboke za likambu autorité moko un responsable uzana kilo ya bonzambe. Okoke na kuzu saba yeba. Obeti porte ko ba yebi ba ko banga leka. Utana batu do ba vérité. O bozo saliza ya ngote. Bomeka ko changer population za na passe. Comment o tia Congo na mabonde ni me makamba Congo za na ba individu moko nde bakanyimbo kakati. Vraiment. Matolo baka polele ko. Okwesa kongo na prière na likamuni azana ranki na nani matete jamais kenda lembe koma yolote kisangani banda to ebe tigala kuna batutu akala so balamuki kisangani tigala kuna bakomo de changer OK ba omona kaka mbanda kesaka bandaka ko la ville changer de mbandaka Léopold vite bika kisa se changer na komo so lamuki yango mo ko batunde batondi memboka ka ya yango. So ok na ba Lubumbashi so ki Elizabeth Vidika ya yango. Ok na ba vivi so kuna na ba boma. Kaka ya yango. Boko Congo prière. Boko cha Congo prière ya ni manga ni bimai kale boy ko bimale lelo. Rien ne change na Congo. Frère vous ba depuis kaka yango. Ba Congo asikere karati lelo. Boko cha Congo na prière nani. Bambisi kuta Congo ba kama ba kufa kati ba koko. Azo kufa sabali ayikuta bi na kena le matana gaba koto na tulimi mebala mbanga ezate on bisa bongale kana na moto meto zo sala expedition ko benga ka babilo kwa mike bambolo bamoko soko tali lo kwa malaria eki si contener na matadi ba michopi o mindanga soko pesha bengane na mai bino ne bo kongole be ko teleso kwa disuma
Tout ça ni on peut d'habitude congolais. Mais tala bomengo bimaka na mboka. Makasi. Mutu akokota na tonga makolongulu na 17h millionnaire. So ça dit que 2 ans milliardaire. Parce que mais tatolo mbongo na ngai. Obimi champion ça passe équipe trophée. Makambo eza mystique ya pasta. Batu chaka ba salaire ya minene na équipe akopola. Oh l'équipe c'est ça pour la salaire fait qui et qui t'a obi ko coacher te. Ah. Makambo ezolekela bato. Mama. Na talaka boye na leli. To meke o gagner to kumisi ba ke kuna foin. Mboko eza na step kala. Mboko eza na di. Même ça. Ça tourne déjà à Congolais. Parce que c'est un bon attention. Identité Satan du peuple qui t'a à Congolais. Karandimanga. Satan à Congolais. Surtout l'année Satan bien à Congolais. Pas ça. Beaucoup de Satan va trace à Congolais. Tiens. Mboka nini. Mboka nini. Tolo bila nini. Baba kisa nini. Peyo penezo kende wapi. Maman. Tu comprends si l'on y est ça la biso bongo. Motema mabe nazolo bila yo na équipe nationale peut motema mabe oh ibosa tembe mais miso so soki ba gagner mokonzi na ko beta tolo elongwe makambo pays ekomi c'est to sali bende ko zo lukum to bebisa po ya chité voilà je ba trace bazoli amboko na ministère mais zo ko kuta na banganga pongwe po epola ekenda bongo na bila yo ko so zo ndimanga OK. On a le belo bien. Na ba joueur na mona mususu ba bengi na pembeni. Ngana za millionnaire. So ga o fouté na match na okabelo $100 mais ko betela motuté. Ya zo réchauffer, ajina no prime pays. Ba côté na ko chabi, mais mutu moko congolais bengi akabelo 100,000 na ko battre na bi fouté. Voilà. Azo betela modèle qui to gagner té. On a ba no Congo. Bino zo bo manze to chabi. Wa po on appelle ça mbongo ça na ranking na chef wana. Voilà. Ceux qui va gagner ya rola ta valeur. Après ça va mbongo beba pour le coup ne ba yina ngana so place. Calculer na mission ka lelo. Ya soloko oza pas la raison pas ça. Na so biso makambo likana. Et kenda penda bongo Android ya motema mabe. On a zolo belo soko yokinga. Et Android no ki ate. Maman. Android moko ya somo. Toi na ba fausse idée. RDC. Maman na belo polele. Ya solo ozomona batu bazo débrier. Mboka nyoso kokende to koma ba poto awa. To mona batu bazo teka o leta kutatala kate mais leta poto lula mpako. To mona batu ba samedi dimanche baki no teka bilo na ba o senti que ba bola mindele baza soda pa kita ya sombi location ba ki batandia wa illégal. So na petit bango ba kolela wapi. Kongo mboka poto tonda loi mais batali pe babitoti totika. Mais on a priorité parce que pays en Afrique zangatina ezaka moins ni développé mais ba population bazangi misala te bino nde bopesi bango misala te bazokelela jeune garçon tela moni pia kane kufa na mwasi na bana chazemi nazo ta kwado na chana prince na prince ça la moyibi ayi ba tatone ache kwado ozo ide kaka même bino bakonzi bokole ka pe pine to bokia ba abambi mais boye bo bengani ye ya solo boningi atika la vide batika la ko waya mais bino bole kaka wow so dit c'est bon so bongisa mboka mais bo détruire maman na lobana c'est na comme si on a lobana so décorer na limité maman avocha peinture na ndako talaka bana soki batondi bana soki bazaya ko tonda simondo zo so ko bongisa ndako ba bongisa ndako te tant que bana bazana santa mabe bato zo pesa ndako kilo bana so zo comprendre nga ko ba tata musu batambaka na mapapo talibana bo mo pesi papa valer ya solo moi si on a bana ni respect congolais bazaka na respect kaka bango na bango soki aza ministre kingandi ndaza na respect tango bakendaka libanda mais minde bapeka bango mbotana ya licho ona zo biso lelo kanga bango peso bayokanga bayoka tous les mokonzi ya RDC alataka cravate akende kolobela Congo libanda ata bayambie fois ça soki abaluki babaka tala bolole alinga ye koleka mboka ekota po batalaka bacritère mama comment ozolobela mboka na yo mema ozobeta lisolo ndako motali bana situation malonga ezate lokoso bana bakome éparpillé to pays ni Congolais zate partout Congolais zali so Congolais na oya mabe afandelaka kolia ya solo ndi maka baboya kozenga ka pokolia bapasi mboka nini banda tilelo miliki ezaka lix tala ba compagnie ya miliki tambola kendo batekelaka biso na ba sachet même mbwa akokomela ngo te Pomba ton faisait la 6. Au Tchèbe même pas lutte moko ya mukie. Mais bazoteka pe l'état autorisé. Tala prix nango.
soko zui moko tena siko na melaki tia miliki berero totolira soki bakonzi bamoni basekaka bango moko manzanza miliki na mbongo koyiba bachacha na banda population lokola bango soko omoni mutu aza na susi ya bato na ye te fo mutu makasi omoni banyama na zamba bazalaka na susi ya baninga mais sa bazala ekolo moko nandanga bien nyama bapostilaka te na zamba oyo azwa autorité bapesaki bokonzi nyonso soki bakomi na bokonzi kote bakangi moko na bango tu fo bakodelivre ye voilà na mona pakasa bakangi na balion bango surtout baye babeti balion bango baboteli pakasa basambela te me baza boboto biso boboto toyebi nzambe motema mabe en plus de boye pasa Congo tolingi pe kosambela mingi me motema mabe pe ebele mama place mabe eza mingi parce que nzambe tanga makato ya solo tu vas comprendre te iye na bagoyigoyi iye na batamitema mabe kozanga soki le kifoko makana jamais na koya ko betela kama sula malamu ngana fanda ganye eza même na ba famille bande kono propre ba kono ennemi na yo mama na zo belo clair au mona bande kono musu ba betela kama sula na batu misusu poka yo sambo vraiment nazalaka na mabe période ya temps nzamba fungola makambo simba lokumu nyonso mabe ezipa makasoki mwa sanfe munani bato apesi valeur bato bakozonga so na mabe kaka bato a oyo ina yo akotala esengo no lelo tano betaka masola kala po bamono pamba biloko wana mingi akatina bafamille okokeba tanto musu mama abota ona tika ta bapapa bakipakara mama abota akozala pa na yo moko yo mwana ye ya solo ko pasta ezokota oui nandi motendeni akomo beta sangwa bano barata oleka yo muto sana ngo piaka ye ngana bonga te me na sala ka tunu peso tamali puta na lipa ba wana kutu bazwa te me koma na miso bato pia bango valeur koleka nga omoni nga na safa na peso oko pesa ka ngate tala du pesa ko peso na pesa ka bango puka ba progressa te nga afana banda kopi na piaka nga kopi na ngapa simba batalibana nde basunga pe na nyoko mami mingi bango kutu ba nyoko mte na pesi bango ba 50 ba samba banda kopi ba tongo na buzoba nga pe na bonga te na tela kaka bango soki na kwende to kani bokomi bien ba congolais qui africain faut de vieux ça makamusu ba para ba boto yo ka memusu ko yo kati mama na ba clair ekota pasta efanda mabene na tuka ba para na tolia mabe faut éviter oyana ngame na ze ayote na ze kila mwanza ya nzambe efanda pasta c'est compliqué on dit matoli na yo poza mama na ngame kama komi na mayele tikanga na vina nga yana makamusu mwana kusala kokota te apo na mobala mabe mwasa mabe tika likambo mo ka akoni soki simbite akolela ye moko kebotina na konja famille kombele basi bake mabala kinjonja famille yango makambu wana mobali moko atana yote noko na fumo bana na bayokela ke mobali mama aza na mbongo tote eloko sho elingi te ozo mama to mona mabala ona ya boloko ko mabala tonda munoko kwa mboka éviter bwana mabe yaka na miliki te bambala koko anana citron mabala mboke bomba bafufu elala ebotaka mai na sanzungu pardon bazaka na kisasa bamelaka tilo kwa na mboka sinda burukutu ayina lipiton ya solo mabala mboka mabala zangela mwasi kaka na kiyombe na kitandu pasta mabala mboka tina baba na feti basolaka na munoka mboka fo ba repese kaka ethnique ye bamona bazokata bato bambeli na ba professeur toyini makambo te kebana makambo kiboko eleka mama nazo bano polele kiboko ezakande na maladi nazobela boya na kotongola wana kiboko kwe tokomi na ville mama mwana na ye toboyi tosomemi na makambo akala bakinjonji oyo soki bambiku mama na mawa yango bafille bakoli lona mibali balinga so makambo bokoko te ya solo tika sala sho alingi yango ne makambo RDC mboka moko très compliqué mama na peso conseil et puis balisaka mibali moko okolinga te neti ndeni omona mobali msusu linga mobala mukolo selo agi na yo selo esengo na yo eza nango na boyaka te mususu kokama pena mama mobali bazo présenter yo ye otali veme balani te ata mukie oyo nini ondira kutu yaya papa abino pe bazo benga na boyfriend na papa yo vendre quoi marchandise bazo teka na bundisa oye ba prix yo selaka koke okende pasa nazolobela yo mabala wana eza tala ebele mama
classe otanga nyonso esila soki libala okomona makambo nyonso kaka na kibokoko evandela mobali anikaka mino atosombele pepsodan atopesi ye nini bros ye kana ntongo kekele na kapitali kekele kwa na zamba kozo seke nazala belo bamibali wana azana ba pantalon sana tongo ala takatani makamukalo kwa na mboka uteko luka makako arate liputa no swa ngumbi akanyo lokwa mamundu yependa lokwa ba chef coutumier lokwa chef coutumier pese bien sengle moko betoboka 6 ala la nango o sengle ne pia nga pongi ema kana lo bawana ekota le batuto ndo ba sentir ke nganga koti na lopa nzoka nde kimobala kiboko o na lo beno polele Berer. On a raison. Maman, faut éviter ma cambo. En tout cas, boya bali oyo. Qui ma famille musiko à l'aise. Mboka ni soko fan des mboka. Yango. Toi ma kamsu de tolérer na Congo, c'est inacceptable. Vraiment. Maman n'a pas ce conseil. Écoute. Ngana ma kamsu na ndimaka nyo na ndimaka te. Vraiment. Ah na lo bana bande makambetali pays ezana buzoba. Ah mboka. O regreta na ngwa. Makasi. Makasi. Na bana ba konzi oyo. Attaquer libala impolitesse si la kati ya solo ana obi keza makamsu na kokote ya tes ekufelanga na motema yana mkono ko livraka tout yango nde je te dis devant Dieu vraiment ya solo nana makte ona loba ba continue ça ba impoli na lobi ona banda ko loba ti le soke za 100 ebimaka 3 nyoso bomba nao mama nazo betela yo so yo kinga yena habité bana konzi ba zebe impoli la plupart soko moni aza respect rare siko elonye sala bon qu'est-ce que quoi na bango ti na privilège OK nazo pesa ma conseil sérieux oyebi mbongo eza ennemi numéro 1 ko nunisa mutu mais mbongo eza numéro 1 ko pesa mutu valeur anu parce que ennemi ko nunisa mbongo to linga rango pe mingi pe couvrir sur na makamnyos so ipo ziongo na biyamba yamba ko ngo diriger au côté mabilava vraiment mbongo ko bebselo appétit nazo suki sawa tala mutu aza piaka a contrôler kanzoto malamu na kolia makamnyos pona ko kanzoto ezonga tala mutu so akomi na mbongo andolinga makamba libanda nzoto ebele ko leka kolesa nzoto na moko okola mwana tongo tipo kwa kia kimoko ya 3000 na secret eza insuffisant mais soko zaki pia ko ngoko tamaliwa moko kitoko lio to otondi na lo bana yo ngana na experience wana soko zimbongo voiture ndako voyage entrée ko mukie ba guo zaka nango kala kolia ekimi e fait ko tala mbongo zo mona tongo tipo ko zo mona sanza liko na makambo zana mona mutunzo ko tsaka ba manka donc mona suka diabète akufi bisque cardiaque pourquoi ça va na mbongo te azaki bien era comme na mbongo ba malade comme qui au créer là yo ma belle ko pesa ndoto lix na l'air moko ya brisque vraiment tongindi na brisque so ça comprendre ekota pasta o comme ko lera biloko moka na ko lia hotel fo food market na ko lia hotel fo na supermarché banda food market ya banda ya marché ye comme banda na moi mbongo comment ko tine biloko ba de so so biloko $400 te betelo maboko so quand on sali bien so ko ça danger mbisi amaya zalaka na okala usundola fufo za ko lia l'air nyos otika matembele obwakisa o commencer au moins na kokakate au moins na debula fufu na sana mutuko seka za loko autant ça kapia ko liaka ngo 6 ero liaka ba sibula badina makolo belaka te bande komi na mbongo ko le komi alikoli ko na bomengo lenso tout fier bazo ko sepe ko bazo mekomi mingi o tienzo to libanda mbongo zui menzo to ndalo kelo mbongo calculo nana ko peso calculo azate calcul moko très simple très simple yango makam ke bana mbongo soko meme na loyenge okobima kwa liwa nzinzi bongo le malade yenge pasta nazo zongela nzinzi moko nzinzi akufa sa malade nikola kolanda ebembe ya kopola na cercueil ore bi tango bafungoli ebembe nzonga ndezaki mutambo pona ye tango ya tela moni batuta bi bapesinga cadeau na da mingi era kota ko rabima aboyi era mo batali ko tala mo we sili baka na ko kanga wana na kati akenda mabele na wingi ebele makongo mama nazo peso conseil contrôler la 14 unis ni keba est-ce que tu trouves la ngana ko sima mulanga mai na c'est la marche de santé jamais naza na mutuka tote erniso saka mutuka te erniso na fandi te mutuka tina okende calculer ko beba na baluki be makolo pa moto ermo ba bis
toko ke na pays oti wapi yango kande makambu mama ba vek ba kokola ba mona na teme bazaka na bolingo te ya mingongo yango makambu bana bomoko moko pa ba idée te ba vek bolingo ya mingongo ya solo ko mingongo na te fatuna bongo mingongo mama je mona ni te me ba mona na te biso tozotala na tozomona na un na un en tout cas, on a bien dans le bâtiment, comme ça, ebele ya koloba en tout cas. En tout cas, fidèle cher internaute, passe le bique, azan marmoro bébélé, mais bana mission, alors bon, on a combien de. Donc, 8 nous est ça nini à garda. La prochaine émission, to landa pasta koloba 8, voilà nous sur les postes à kopimisa nini, te passe à koloba nini, restez branchés sur KTJ Culture Africa. Donc semaine prochaine toza ana pasteur John akobimisaba onyoso a bomba po makambo Congo pasa elekela makasi vraiment makasi. Merci beaucoup fidèle cher internaute pasteur comme na suka émission biso mot de la fin na yo et au bobi nan bo wana la émission prochaine au panza teke na comprendre encore au panza teke est-ce qu'on a pesa bien mot de la fin na yo eza nini par rapport à ma solo nyos toto beta ba autres sont concernés à congolais autres africains à Zomaïli vraiment tout l'andrana au juste tout za wapi ba ko dominer option na mindele ti wapi bako pile bino na bomengo me boleka bango ta na boboto vraiment tozanga na boboto na boboto ezala kuti est-ce que yebi ki Afrique l'équipe poto na bomengo vraiment oui c'est vérité bomengo poto ba chango pona lisanga mais bomengo Afrique bima na ba individu bato bazana ba individu ba représenter pays ne ba komaka na mbongo ebele ko leka population vraiment mais na poto ba travers ya ba l'état ba na mbongo mukeme mbongo na bango na l'état zakebe ebele. N'as-tu pas comprendre? Et quoi t'as pas? Mboka mindele et bimsambongo e belé pour nous sunga pays. Mais ba continue bango bazaka na ba quelque. Na Afrique mbongo ya Afrique ore sunga pays ezakana pour na individu. Mais pour na pays mbongo mona na kate photo senga libanda. Mais pour na bango moko bazaka na ngo e belé ko le quand même mindele. Yoka calcul moko. Dépend de beta ma branche. Ya mabete ya relaxa kaka na ndenge ya nyoso kezo sunga. Vraiment, ni contre ni pour. Tous les Congolais, c'est la nana lingimino makasi. Tout changer de comportement. Voilà. Merci beaucoup, fidèle cher internaute. Wana bauti kolanda, invité la biso ya mokolo ya lelo oya benga makina kombo ya pasteur John Lité a pété. Obo mesana kolanda e butu lokola moi na KTJ Culture Africa. Karandele no azana makambo koloba nde bauti kolanda ye. Mais alobaka ka de etikala 8 na 8 sala bi akolobango na émission prochaine au tokoya kosala. Merci na obazalaki liboso ba télévision boko landa biso. Merci na obo s'abonna na chaîne na biso KTJ Culture Africa. Na ebisa bino yem nano osabonner s'abonner massivement au kozala décité ba news ya bien ba info réel toujours na KTJ Culture Africa. Merci na babone na biso nyonso o bazwa katin ko na biso butu lokola moi na pesi merci na ozaki na derrière caméra Lutete sénateur le seul caméraman o filmera film Jésus ne saramino na émission na bonzambe toujours ce qui est sa zone to kuteli mikolo mizali ko ya bye et à la prochaine.